Rwanda bakangi ambassade ya Congo. Kala ba Rwanda ndio ba bateni ba ko sastrat na ambassade ya Congo ba ambassade ya Congo. Mwaye mtako ta ambassade sasa. Bakangi ba port moshi. Mboko benzana. Kwasi. Nakata ambassade ya Congo. Ambassade ya Congo. Yes! Kokabola Kongo likambo oyo Soni ya Barwande oko sambo Apollo Polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba Oko simba touche Polo monda kese ye biozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo Derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Ya Rwanda où il est pays membre de la force régionale
d'abord il y a interview accordé par ma confrère il y a Jeune Afrique asengi na ba M23 oyo bazali koagresse République démocratique du Congo na parti FDR batika bitumba pe base retirer na sol congolais kokamwa président rwandais asukaki wana te na même interview oyo a révélé que ye pe pays na ye ezali victime ya baagression ya ba FDLR oyo d'après ye basintegra pe na kati ya ba FARDC oyo baza kokontinue kofrape mboka na ye pe asengaki lisusu na badirigeant congolais baarrete na décision na bango oyo ya kobengana batuti na kati ya sol congolais mpo na kokwaka bango libanda ya bafrontière. The M23 needs to stop fighting. They should even withdraw to an extent as ordered by the region. They want to withdraw to F because they don't belong there. In the same breath, things must be handled together. yango totuni eske badeklaration oyo ya Kagame na oyo etali retrait ya ba M23 awa na RDC ezali sincère to ezali kaka hypocrisie ndenge mesana kosalema po si lelo RDC azosibir kaka agression ya ba M23 oyo bazwaka bongo apui ya Rwanda mboka ya Lumumba mawa pendant que lelo awa bakretien catholique bazali kosepela arrivé ya pape na RDC mais bitumbezo continue kaka makile ya bakongolais osopana dossier etikali nanu à suivre totala si réellement ba M23 bakoyoka appel ya Kagame na oyo etali retrait na bango na sol congolais keyo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika akokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche polo membindenga ngomonene polo monda kese ya biozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya Nzambe polo batamaki tango mulai na sima barebelo zoi babomengwa Kongo lelo facha bimisione na kwasa polo monda teini ya komikolela polo okosala nini nabengi yo combien de fois nyonso ezalaka te ya traité on en a marre polo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomengo ya Kongo polo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yo eza kosila polo kauki lokola mwana koshoko Hey!
makila bakongola mpegande pa ya nzambe tokotika yo te okobana bozoba. C'est toi les responsables du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sacré, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et t'as raison mon laïc. Bougez là-bas. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers le parc national de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de ça. Peti yangu ni sawa? Una kazi? Wenjo nani? Wenjo Rifa. Nini huko nayo? Hii ni silaha kupasula anga. Hii inaweza huwa? Hii ni risasi ya danger. Ya grave?
M23 kwa saa ikichomoka tu. Utasikia kama ndio nafala hii. Sasa hii ni Kalashnikov au ni Mike? hii ni grenade. Grenade. Moja tu inapasula. Itapasula ni sasa. Sasa unaenda chungia hapa? Hapa chini kwa habari. Bakipita na wafanya Nina la pasula. huo ngufu na bale viko nyuma yako ni wanani? Wenjo general. Wana, en tout cas félicitations wana. Sasa utawachunga mpaka saa ngapi pale kwa barabara? Wachunga manake bakikuya tu iko nao. Kama bakule tunachunga 9. Ça va, félicitations wana, courage. Pourquoi vous soutenez la présence de l'EAC na kati ya mboka? Natangela article 4 ya charte ya EAC et l'obiboy. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Ndenge aussi to kota na